Mbote na bino, jambo eno, betuabu, mbote na beno. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga. Mpe boe malamu na Mayangani na politique. Toleki mbalamoko na maetokolobela na kati na Mayangani na politique na biso ya lelo. Tozo kende na kolobela mes oyo uti kosalema na Katanga. Nto Mayangani oyo euti kosalema na Katanga. Oyo biso Mayangani na politique toko benga yango Mayangani ya mwindu. Nto mes noir. Mpe tolingi na biso totuna muke avant tokota na kati. Nini bazo bomba na se ya mesa? Nto nini ezali ko bomba manase ya mesa yango? Mpamba te. Ezali na eloko moko ezali koleka na Katanga, batata ba mama bandeko wa bolingo. Mpe ngai nalingi na manyolela bino yango, nto nalobela bino yango kasi na popole nyonso. Bolimbisa ngai kasi o ezoleka na Katanga ezali distraction. Ezali kolekisanga ngonga. Nto pasta. Mpamba te nazoka batokoloba ke ezali reconciliation. Kasi nalingi na tuna nani mutu akabola ki bango? Nto nani mutu akabola ki Katanga po ba se reconcilier? Nto nani mutu akabola ki bakatange? Mpe ye akabola ki bango na ngonga nini? Mpe akabolela ki bango wapi? Mpe pona nini? Mayangani nto mes oyo uti kosalema na Katanga ezali nango kaka masano ya politique. Mpamba te bazoloba ke les fils et les filles ya Katanga esengeli basangana. Bazoloba ke bakatange bazali ya kokabwana. Bon, nani mutu adivizaki bango to nani mutu akabolaki bango? Mpe pona nini? Akabolaki bango wapi? Nani mutu aebisi bino ke bakatange bazali koyokana te? Nani mutu aebisi bino ke bazali ya kokabwana to bazali divize? Batata, bamama, bandeko wa bolingo, eloko esali ke baya na ba manipulation nyonso oyo ezali tout simplement rapprochement ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila. Nani mutu aebisaki bino ke Moïse Katumbi na Joseph Kabila bazo represente bakatange nyonso? Mpona nini Moïse Katumbi na Joseph Kabila bakabwanaki? Mpona nini? Ngai nasi naebisaki bino ki rapprochement ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila esalemaki depuis kala, nto ezalaki kosalema depuis kala, kasi na se ya na mesa oyo bozomona ya ba mes ya ba Mayangani ezali kaka formalité, maquillage. Kasi bango basi bakutanaki to rapprochement bato na bango basi bakutanaki depuis kala. Soki botali maemanso ezo salema na Katanga, batata ba mama bandeko wa bolingo, na miso ya malamu mpe bosaleli buanya mpe maele, bokomona ke nyonso oyo bazo sala ezali kaka autour ya ba individu oyo mibale, Moïse Katumbi na Joseph Kabila. Nyonso oyo basali ba mes nto Mayangani ezali lukuta. Mpamba te ezali politique, et politique ezali na ba calcul nango. Bobo sanate ke tozali na contexte électoral. Bazo linga bazala sir ke basangani nto ba garantir ba voix ya Katanga, nto ba gagner ba voix nyonso ya Katanga. Nasima soki baza sirke Katanga eza tombe na maboko na bango, nde bakoki kokende na baparti mosusu ya mboka neti ba este neti ba kote mosusu. Kasi kuna na este soki esali ke kope na bango etamboli malamu ndenge baplanir yango,
kuna na este bakoki kozwa ba poids lourd po bango bataketaka toujours ba poids lourd kasi ba poids lourd nini bango bakoki kozwa kuna na este po kuna na este tozomona Matata Mponyi mwana mboka Augustin, tozomona Vital Kamerhe mwana mboka, mpe tozomona Bahati Lukwebo mwana mboka, meye azali deja na union sacrée. Donc batata bamama bandeko wa bolingo oyo ezosalema na Katanga ezali manœuvre politique. Bapolitiki bazolinga kokonsolide Katanga mpona maponami to mpona élection ya 2023. Ezali nyonso masano ya politique nto baje politique. Sikoyo eske Moïse Katumbi akondima kozala na sima ya Joseph Kabila? Nto eske Joseph Kabila akondima kozala na sima ya Moïse Katumbi? Eske bakozala sincere moko na mosusu awa bango basangani? Mpamba te ngonga yangoyo ya kotala ntokoloba nyonso, kotala bakote nyonso, mituna nyonso, mpe ko imaginer ba scenario nyonso. Rôle oyo Monseigneur Fulgence azo jouer ezali ya kobomba masima ya sensibilité aux réconciliation. Monseigneur ozo réconcilier nani et pona nini? Pamba te okoki kolobela réconciliation te soki ba problème ezalaki te. Pe esengeli likambo oyo ekabolaki bino eba ne pa bato nyonso esimande bato bakoki kodegager ba responsabilité na bango. Kasi okoki kolimbisa moto te soki yo moko ebite ozolimbisa ye pona nini? Jamais okoya epai na ngai pe olobi na ngai limbisa ngai. Bon, na kolimbisa yo pona nini? Osali nga nini? Nto osalaki nga nini? Bolimbisi nyonso esengeli bana na kosenga bolimbisika pona eloko songolo nto pakala. Sikoyo motuna nalingi na tuna bino. Eske Moïse Katumbi na Joseph Kabila bakozala capable ya koyebisana nto koyebisa biso nini ekabolaki bango? Eske bakokonfese masumu oyo ekabolaki bango? Mpamba te, il n'y a pas de pardon sans confession. Il n'y a pas de confession sans sincérité et prise de conscience. Batata bamama bandeko wa bolingo, nani abebisi Katanga? Ezali kaka bakatange bango moko? Nani moto a détruire Jekami? Ezali kaka bakatange? Ba oyo bache moto na Katanga ezali kaka bakatange? Ba oyo bazo senga bakata Katanga ezali kaka bakatange? Esengeli na biso tozala sérieux ntango tozosala nto tozoloba makambo. Un Katangais a dirigé République démocratique du Congo pendant 18 ans. Ba infrastructure nini ye atiki na Congo nto na Katanga? Ba route nini ye atongi na Congo nto na Katanga? Ezali pasi pe mawa. Alors, bandeko na ngai ya Katanga, bato oyo bazali ko distraire bino. Ezali ba politicien Katangais nde bache moto na Katanga. Bango nde babebisi Katanga. Ekosenga nto soki bokei na ba initiative oyo, ba sentiment tribal, ekosunga mboka oyo te. Soki tokei na nzela ya bikolo, ekosunga mboka oyo te. Soki tobandi bakatangais, bakasayen, baéquatorien, bakivusien, etc. ekosunga République démocratique du Congo te. Mpe ezali tribalisme oyo tozoboya na kati ya République démocratique du Congo.
esengeli na biso ba kongomani toleka niveau ya bikolo mpamba te ntango bango bazoloba ke les fils et les filles ya Katanga tomonaki na mayangani wana nto na mesu wana kaka liboka ya bato mukende bazalaki wana eno bato nyonso bafille na bafils ya Katanga ezali sentiment tribal esengeli tobundisa yango. Tribalisme na République démocratique du Congo ezali mabe esengeli tobundisa yango ezali ko détruire mboka. Mboka ko développer te soki tribalisme ezali makasi. Donc bango ke bazo sala politique nke balingi basangana ntobolo banabino ke bozo sala politique bolingi bosangana c'est tout. Mpena ebite nini bato ya gouvernement bakendaki kosala kuna na Katanga na bamesa ngo tuna mayangani yango nini gouvernement ekendaki kosala kuna biso mayangani na politique elongo na Patrick Chimanga tata ya mayangani mwana ya mama Christine Kalanga très important tozobunda mikolo nyonso butu pe moi contre tribalisme na kati ya République démocratique du Congo. Et voilà, gouvernement oyo ezali censé ya kosilisa tribalisme na kati ya mboka. Bango bazokende na ba mangomba moko nto na ba réunion moko ya batu moko boyo o basangani na se ya sentiment tribal. Ezali pasi pe mawa. Gouvernement akei ko crédibiliser bato oyo basangani na se ya sentiment tribal. Ezali pasi pe mawa. Alors, ntango bakivusien pe bakosangana gouvernement okende ko crédibiliser sentiment na bango ntango bakasaye bakosangana okende ko crédibiliser sentiment na bango ntango ba équatorien bakosangana okende ko crédibiliser sentiment na bango ezali pasi pe mawa. Gouvernement akozala wana to gouvernement akozala wana mpona kokende ko crédibiliser ka ba sentiment tribal na tribalisme na kati ya mboka olia kosala mosala kotelemela tribalisme mpe kopinir bato nyonso tu bazali ba tribalisme mpo bamisusu bamwana balanda nzela yango te. Oyo biso bapanzisango tokotelemela yango butu moi kasi gouvernement akwei na sentiment to na bamitambo ya bapoliticien tribal nto akwei na mitambo ya basentiment ya bapoliticien o bazali na sentiment tribal. Est-ce que bato o bazali na gouvernement basalelaka mwanya na maele te nto bato o bazali na gouvernement est-ce que bazali na mwanya mpe na maele te kasi mpona nini bazo ndima biloko oyo neti ya sentiment tribal, voilà, sentiment tribal. Bazo kwena mitambo ya bato yango. O ezali kotungisa biso ba Congolais patriotes biloko. Ezali kotungisa biso makasi biso ba Congolais patriotes. Biloko ezali kotungisa biso makasi biso ba Congolais nationalistes. Tokokite kotonga mboka na biso na se ya sentiment tribal. Et pays ekokite ko développer soki gouvernement azo encourager tribalisme na République démocratique du Congo. Nazoloba yango na mai na miso atako ezali komona na te. Mawa na motema ngai Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga elongo na mayangani na politique tozali bato ya pouvoir te tozali bato ya opposition te c'est-à-dire tozali bato ya bato te nazali moto ya moto te nazali moto ya Tshisekedi te nazali moto ya Kabila te nazali moto ya Fayulu te nazali moto ya moto te nazali moto ya République démocratique du Congo. Awa na mayangani na politique tosalaka mosala mpona kosepelisa moto te kasi tozali bana ya misala ya ba Congolais mpe ya République démocratique du Congo. Tosalaka mosala mpona ba Congolais.
mosala na ngai ezali koteya bakongole bolingo esengeli tolingana mboka moko te koki kodevelope soki ene ezali esengeli tolingana mosala na ngai ezali koteya bakongole bomoko esengeli tozala liboke esengeli tozala bomoko mpamba te konyi moko etokisaka nzungu te esengeli tozala bakonyi ebele esengeli tozala bakongole ebele mpo ete nzungu etoka bilei ebela bana kongo balia esengeli biso nyonso tu tozala na bolingo ya moko na mosusu donc bakongomani banso tozali liboke nto tozala liboke nsima nde tokoki kodevelope mboka na biso na soki awa mpona lelo batata bamama bandeko wa bolingo mpe nakei na kotonda bino longonya mingi mpona kozala na biso to mpona fidelité na bino mpe koyamba biso na bandako na bino to bisika nyonso kozali kolanda biso nakei mpe na kopesa merci na Pichu Image Salon Batatu epai ya Jibe Jack Bower na bosani te Rocky Kalonji nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya Mayangani mwana ya mama Christine Kalanga mpe tomonani mbala ya sima merci beaucoup mpe goodbye.